Bon déjeuner de ce matin, bonjour à tout le monde, bienvenue vraiment sur le bon déjeuner. Merci, Naba Onyoso Bazo partager bon déjeuner. Coucou à Nabi Onyoso tout. En tout cas, bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizuibino, nzambe alola aeba ko pambola bino na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Boboto bondeko, hein? Na bino nyonso oyo bozaka na église ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, respect na ba chef coutumier. Na biso et puis tolobi basalam basalam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Bon service na ba o bazo kene musala, bonne chance na ba o bazo luka musala, nzambe amona bino apambola bino parce que nzamba lobi, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Zoka toujours phrase wana zongi selakaye soki ozozo musala te. En tout cas yebisara papa, toi tu nous as dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ngana zoluka musala sunganga musala papa musala maman. Voilà bandeko nangai et puis tous a na période ya émancipation de la femme. Donc moi si pe akoma pe ko sala même na tango kala basi banda ko sala bilanga mibali bake pêche bakei ko bakepe balobani pêche bamsu bake banda ko kende na zamba ko luka mwa nyama. Voilà, bamsu bakei koluka ko balabaka koloba bake koluka mbisi na mai. Alors bande konanga toye lelo vraiment na ekolamsa conscience ya ba maman. Voilà, ba maman ebele conscience na bango ezali ya kolala eza lokola conscience eza lokola montre oyo tozaki nango na tango ya kala faut la ko tchakango toujours manivelle parce que elalaka toza bato okokipe ko kanisa mabe okokipe ko zala désorienté na vie na yo mais soki ozali ko yoka ba conseil et puis ozotiamo en pratique et puis voilà moi no ayoka ka mingi en tout cas azaka toujours na vie moko ya bien soko ningo za décision moko boye bande konanga na vie na yo il faut d'abord kokende kola koyebete la batu lisolo te wala na miso eza moi problème mais koyoka mingi na modèle ope to komi na mo ebele to komi na ba réseaux sociaux ko pe ko beta na YouTube na limina kota na église songolo ba conséquences na mo ezani parce que il y a toujours des gens au ba ça ba déserter na ba église na ba wapi ba komaka toujours pasi na bango. Et puis comme sous olingo ke na mboka moko boy tam supo lingo somba lopango olingo sala boy il y a toujours bat balobaka bilamba o bazoteka awa na somba kiango site o bilamba la bango e yaka mbangu baza vraiment fidèle okomona ba étoile ba biloko ebele kokota ko lancer na likamoko boyete sans kotuna tam surtout ba marié il faut toujours kozala ensemble bande konanga. On n'est pas là aux bien copain ou bien copine ou bien mariage ou quoi que ce soit pendant seulement les rapports sexuels, non. Et ça pour la makam ebele à vie rapport sexuel ça prend que 5 minutes 10 minutes 15 minutes ça dépend mais et soit qu'à 1 heure du temps et soit qu'à 6 heures du temps et soit qu'à temps où l'a été attention bo sala ngo journée mo babo sali bo pemi bo sali mais bo ndaka kopema ko sa ko bandela. Alors, ce n'est pas ça, Vinabiso. Vinabiso ezali, d'abord, c'est pas bien que l'homme soit seul. Il faut se compléter. Place bozananda kumoko, il faut boyo kanyezala. Ceux qui moninga na yo azo telemela likambwana, abike likambwana eza bien te. Ou ko expliquer ye, ou beki ko convaincre ye, mais ce ko monike ye alobi aboyi jewana, abike ngana zomona eloko moko kuna te. Surtout biso basi ceux qui mobali na yo lobiki nazo mona intérêt mo na likambwana te ndeko nanga mwasi yoka ndeko nanga mwasi parce que eza biblique no lokoloba te que le salut est individuel. Le salut est individuel na ba oyo baza ba célibataire mais tant yo za marié il faut toujours boza l'accompagner na mobali na yo. Voilà yango wana balobaka il faut boza la même idée, même conviction, non moto bozo zalanae, même ba camarade, ceux qui
bino mibale bon camarade noza musulman yoza chrétien oyaka toujours koloba na ye ah bino ba musulman boza boye ah bino église na bino ezalaka boye yebaka bokotambola te ndenge moko pe na musulman bino ba chrétien bokanisaka nini yesu yango kutu bokotambola te soki yo na camarade na yo boza église moko te yoza moto aboye olataka baroba milai ye kuna azotia abwakami na ye bokotambola ensemble te parce que toujours il y aura ba discussion entre bino mibale. Alors bandeko na ngai lobi na émission na biso ya poko atoyambaki papa na biso papa Etienne na kati ya Suisse azali maître avocat bandeko na nga je m'excuse un peu avocat ya munene na kati ya Suisse avocat tango ba classe aye na osu na Suisse a continuer et puis abala mwasi na ye bazaki na mwasi na ye baboti bana 5 bandeko na nga et puis bazaki na babala na kite bazaki na okanga lupango mais na Suisse babala na vraiment légalement oyo kosala ke mama sikoyo aye ko revendiquer mobali abala yo coutumièrement esengi kaka te osambela na église songolo non eza iloko ya ba famille na biso ba famille ba koyebisa ah mwana biso tolela na mbongo te fo solaka na mobali na yo ba biloko moko ya ndengo wana mais ba mama ebele soki aza na ye na église te akobeta ngo kara azomona ngo na eza nango eloko moko te mais soki akoti na église songolo nde kuna nde ake kolamusa yango okomi kosenga ngo na loma alors que eloko na basenga ngo na loma te eza nango naturel eza nango symbolique mobali na kopesa ne pe 100 euros akopi koloba okinga azana mwana bino na pesi na tie 1000 nanga 1000 livres en enveloppe na tie 500 en enveloppe eza biloko moko eza nango symbolique ndeko nanga kozwa kango te na suko ziongo makasi na ndenge ke basalaka nde coutume na biso esalaka wana pe yebaka ndeko nanga ozokota na péché parce que tu ne peux pas kosala moka ndenge bandoki basalaka ngo yoza mwana na nzambe il faut ça nango symbolique ndenge basalaka na Bible ezalaka symbolique bandeko nanga c'est juste symbolique bandeko bato nyonso babala bango ba an banani baboy na Bible ezaki symbolique mbato na baye na biloko na bango babenga ngo kutu ba cadeau baye kopesa na famille na bino alors kolinga te omema yango na ndenge ya loma parce que pasteur a lobby assis c'est comme ça to 5 sessions nzoto te ngai na kolala na mabele jusqu'à ce que yoko ya kopesa mbongo libala boy na okomi ko obliger mutu okomi ko kanga mobali yo na makasi ndeko nanga ezalelaka bamema ngo bongo te bamema d'abord kutu soki déjà oboti bana na kati ya libala oza na kati ya libala déjà omemi yango mabe nde likambiso toyebaka te alors na sens wana osopesi mobali nzoto osali nyonso bokoki kosala sikoyo obandi koya nango na ndenge loma yango ozomwa bato ebele mobali pa lobi na kobalo te na kopesa pe te ozosenga ngango na ndenge mpoli yango wana avant kota na kati ya libala milamo omi pe osalela yango mais soko rate yango ozwi bazemi obi oboti déjà bana ebele memango avec douceur komemango te avec loma koya na mobali na kati ya ndako te comme si pasteur da lobby soki siko pasteur wana lobali te donc nebo vanda bongo donc yo moko pe foza na conscience na yo moko pe foza na personnalité ya nzoto na yo ki nzoto mobali nanga zo simba naza pe na ba famille nanga o esengeli ke bamela mwa koka pona ndenge nga nazalaka na mobali na ngai alo bandeko nanga tomonaki papa Etienne oyo mwasi na ye asambelaka epai ya ndeko mwasi oyo avandaka na Hollande entre Hollande na Belgique mama na komune mama Mireille Adasa Banza mobali na ye Banza mama wana bota na ye te mama wana toyebi relation ni azalaka nango na kati ya mobali na ye te très autoritaire orgueilleuse impolie mais bino bozoki yango sambela kuna a imposa batu teni ya kolata okopa ko mafuta te okoki kocha rouge à lèvres na mbebo te okoki kocha periki te donc il faut la taka bilamba ya minene bande konanga il faut kaka nzoto na yo ebeba
Et puis soko koti na kati église wana to mona ki pe ba mama ba témoignaki na ma biso moko témoignaki asala 8 ans kuna. Donc ozana temps lisu ya bana na yote, ozana temps ya mobile na yote, ozana temps ya bandeko na yote, okosambela na midi, na 6h, na 3h du matin, moi si aza marié otiki mobile non na mbeto, okiti na 3h du matin, na 5h, mais maman na biso a témoigné que lobike akende ki kuna po na vie ya bana na ye. Ce n'était même pas pour sa propre vie. Ye azaki aza marié, mobali na ye bandeko nanga aza donc et puis akangaka basi ya ba oyo ya pamba pamba te. Oyo mususu papa na biso alelaki aza avocat ya munene na kati ya Suisse. Ye mutu Kofi azoka ba avocat ti libanda ya France. Papa na so bande ko uta na Suisse pona ya ko plaider cause ya Kofi Olomide. Papa Etienne avocat munene na Suisse bandeko nanga o boza na Suisse. Bon luka bobeta na ba Google oza na problème contacter avocat wana. À part likolo nango bandeko nanga mama na biso a témoignaki mobali na ye azalaka docteur asi aloba yango ye moko to bomba te et azalaki pe azape na mboka ya poto na États-Unis azana nzala te azana eloko te mais bandeko nangai aki komi kotisa na kati église wana oyo ye kosala ke pendant 8 ans au lieu kutu azwa soin siko ya bana na ye bana bakomi ko beba. Parce que yo kende ki kuna lobi bien lobiko ya bana me azaki su na ta ya bana wana te. Mama mi bebisi bande ko to kozwa moi quelques photos. To pekisi bino ko sambela te. Ngana koko pekisa bino ko sambela kuna te. Mais lo na yebisa bino ke il faut ko respecter libala. Il faut ko respecter mobali na yo. Bota la mama ye wana za na katikati mama oya mulai. Bota la bandimi. Bota la ndenge bandimi bakomi. Bota la ba mama oyo ndenge bakomi. Bambebo nyonso ekauki. Bandeko nanga mbebo ekauki. Bota la bilamba. Bilamba milai boye. Bilamba o banaye batonga kango. Eza ba arabe. Bandeko na biso ba musulman. Alo baka ke église eza ba musulman. Balata ba toji. Bandeko nanga. Mais ba mama oyo eloko ekamwisi ngai. Baboyi mafuta. Bandeko nanga. Baboyi mafuta kopakola. Baboyi. Ba préféré bazala na bango kubuka. Mais mama abwakami soki pe ezali ya faux. Soki pe ya vrai. Na sak ya bota ya Chanel. Mama abwakami na sak ya Chanel. Mais bota la mama nenga komi. Mobali nini na kolinga mona ka mwasi na eboye. Feti nini mobali nini ko mema yo yaya. Pona nini komi koma boye. Ndeko na ngai. Pona nini komi tia boye bandeko. Bamsu bango. Bota la bandeko basi ndenge banzuluki. Baso sala pete. Bazape na tanko sala te. Batele me rappelle ko la biso boye bake musala te. Parce que na musala ni yango pa kolingo neti biso na misala na biso boye to changera bilamba. To lataka ba pantalon. Na polo yaya. Siko bango ba kolata pantalon te. Siko ko sala pe na musala bongo te. Alors que musala kitoko, to sala bien, mais yusko ko sala te. Parce que faut la ta robe wana okola ta robe wana na kati parce to sala te kozika. Na moto, na cuisine, beaucoup milai, non. Et puis, vous avez ma belé, vous avez ma microbe. Ma robe est zatina se, tant vous avez ma vous avez ma basoy, ma toiseau, ma basoy, ma nier, ya ma mboa, et vous combat na robe. Et ça normal, te bande konanga. Botela ba maman ndenge ba komi. Siko ba mamango, ole baza la soumise et pas ma mibali na bango, ba mamango baza impoli, ba yoka kamibali na bango te. Bango ba yoka kaka mwasi wana Mireille wana bomoni ba yoka kamibali na bango te. Ye moko Mireille azaki na ba problème na libala ne kalate ba biku ba ngeba divorcer, mobali nebe abayaki. Sortez ba mama nanga. Eloko nini ezo kanga bino. Et puis boza na kati ya poto bandeko nanga.
Qu'est-ce qui ne va pas dans mitou na bino? Intégration ya ndenge ni boza nango bandeko. Il faut qu'on late selon climat. Ah, toza na kati ya poto, balata selon climat. Mikolo to komi ko boka moi ba chemise, moi culotte, moi nini parce que climat bandi ko pesa moi kitoko. Ce qui climat peut chauffer to koti na ba pantalon parce que ko lata même ba robe na milai bongote. Bas na kati kuna bazana ba kola, bazana na ba pantalon, malili ekotaka, soki ba tchaka eloko te ka caleçon, malili ekotaka. C'est comme maman oya tout temps na sac à Chanel. Ayebi Chanel. Ayebi que papa on a Chanel. Est-ce que papa on a Chanel a mosai na Nzambe? Basaki batumo bakoko tumema même ata sac à mettre. Bilamba na balati, basalango na même matière que basalaka ba perruque synthétique bandeko nanga. Basalaka na même matière que perruque synthétique. Tozo kende wapi na kati ya communauté. Bandeko nangai toyoka moi conversation muke ya papa na biso et ko sala bien makasi oyo na solo la ki na ye avant les can émission parce que to solo la ki na avant les can émission toyoka mona moi muke bandeko nanga que vous avez un petit souci. Bolanda la bouquet bien. Oleka mokili yoka yo o expliquer problème wana o dénoncer yango. Bien sûr parce que babilo wane wana na asika ate ke biso ngana victime na moi c'est na victime na mais na bato bele mais sur la tinero vidéo tout le monde se poser question est-ce que bato wana ba vivre na mokili nzamba sala ou bien ba la monde ni vidéo ya nani oyo place ye pasteur wana église na ye ndenge pasteur wana zo sala kasi asaso bishop babenake bishop na mboka nini na Hollande. Ok, katika na vidéo na ye na tala soko ko sepela en tout cas nga naza na problème te biso tosaka na biso émission surtout na pe kosala mingi ba émission na domaine wana parce que tellement ba escroc bakoma mingi wana natali vidéo wana soko kolinga jour nini yo sepeli ezo dépendre na yo nandaku biloko tu mama kwa bise nandaku biloko tu na somba akola kalango te c'est-à-dire azolala na bana na mapele nazolanda papa donc mama na minute azolala na mabele c'est-à-dire que biloko mama ngwa biloko ngazi no ngala somba ezali ya mfuté na muto ya baba ba set bani ye mama moi si no pas ndimi que na una simba que na simba ete toki na se repentir para bangote l'église na bango ye moi si na aza na Suisse akendeke ti kuna osambela na Hollande ou bien na online basambela kaka na ligne moi sango mobali ne komone banza banza ye wana mama walobaka bato bapakola mafuta te eloko te oui soko moni mwasi na ngala koma kola nyama na ndako Mwasi anjuluka. nayebi pasteur wana abebisa bato banjuluka nana banda na Hollande plus de 10 ans pasi azalaka liboma moto wana ye mobali na ye ou bien mwasi mobali azalaka liboma en tout cas mais ozana ba tindelanga nanu kilti kombo ne kutu nazoyeba ngo su tenzana nazoyeba ka mwasi mama ngo kombo na ya Mireille Mbanza Adasa Mireille zela total to koma ona na luka ba photo ya mama ngo na akomisa bango lo banyama ye moko alataka ba chapeau na ya pakolaka mafuta na ye bana na ngaso otali bana na ya mike ya basi to banyama ba osala suki te ba koko na ebite mama sikoyo papa na biso to solola na yo sikoyo yo za mobali na kati ya ndako otikaka mwasi na yo akota na place wana na ndenge na mwasi akota te omoni nga na sala ba peka mwa na tena musala na ya zana bana na ndako zo comprendre yeah et puis nana ebite ba o ya zo sambela ba o zo ya
nini basambeli na ebite mais na mona ke moi si tele mo boy na rosimba yesuti o fona pesa dot amuna bi to bala na civil mama dot na pesa ba predot dot ifuna o prepare mona pesa obi na sala 3 ans na mama ona na oranda ba rosimba ote a pesa dot a pesa dot ite na zui 3 ans aux rosimba moi si no te bola la meto mo na zui na pesa dot na pesa dot et après qu'on pesa dot et komi o naza il faut na pesa ba bakisi tout so na ebite so ba pesa na bakisi na ke no libre ba on ba ni na ebite yo bakisi ozalo na bakisi te nazwi na mwasi na asalaka te nazwi na fungoli café bar restaurant ezokotisa mbongo aosalaka te nazwi na tie na kombo na ye mama lewa okikolaula te esika masange yali ata aza na mposa kosuba masuba akokota na bar te eloko ezolesa biso na suka na biso ya 4-5 mois ebimi na perdre tout nakomi presque nayebi esika olala te na bana eloko ni boperdre ndako ekei bozofuta ndako te parce que biloko nyonso oyo natiaki na kombo na ye oyo ezokotisa mbongo alongoli bakombo parce que akokende na lola te bon na ndenge mabe te papa basi basili na ndenge mabe te basi basili na mokili kaka ye te yaungala na eloko ezosalanga mpasi bana na ngai somoi moto ande wana ake na bana c'est fini oya mobali kutu tokomana akota na makambo wana ya mwasi ya mokolo abima bandeko na ye ayokaka so mutu te mutu iyemba mutu ayokaka kaka mama wana antuka papa foto lekisa émission wana mwa mbangu mpona bato ebele batala likambo toganga yango na etango mosusu kopesa solution donc bana na kati ya ndako akomisa bato lokwa babasi lokwa banyama na eglise na ye siko boza na bana boni na mama 5 ya age nini mwana liboso aza na age nini ya mwasi akotisaki ya mwasi abima na ye akoma olobake no wana eglise mama alingo oyoka te akozala mie ke paster wana ozola mwana oyo ya mwasi abima na ye oyo ya mobali mpe kolala esika mwana oyo ya mobali soki mobali alali bisika nyonso ya olala mwana mobali mpe ifo azala na kote na oyo ya mobali mpe bandeko na ye batelemeli abimi oyo bakonzine banini na bana obima moke mais sikoyo akomi kosatase na oyo ya mike oyo ya mobali aza na 6 ya suka so osimbi so ozosaka na mwana azokengela lokola osala mwana no mabe mais sikoyo nga mutu na diable baliaka mbongo na ndako bavandaka nga mutu na futa yo mutu ozofuta ndako bongo sikoyo bambetu alingi kolala na mbetu te bakiti alingi kovanda bakiti te osomba parce que onga na somba nekofuta mpe ndako te voilà bandeko nanga tokokende musala papa musala mama nakomi na suka bino mo boyoki femme insensée na kati ya Suisse mobali na ye avocat mama pasteur alobi kolala na mbetu oyo mobali asombi te kovanda bakiti mobali asombi te basali ya mobali asombi kolala te me ndako mobali azofutela ozolala tela buzoba ndenge ezali bandeko nanga bolamuka lelo bokoti na baeglise wana bien merci bozo sala te bozo kosambela parce que bana baza mike bozo kolia bambongo ya bana bozo kolia bambongo ya mibali na bino lobi ntango bokoma bakoko bokende kofanda na kati ya eglise wana mama na moto akozwa bino a charge bolingi kocontribue te Jésus Christ akokita ya kozwa bino mema bino na lola ube bino nzambe ni bosambelaka en tout cas bandeko nanga botika ya malamu bino moko boyoki émission oyo soki osambelaka kuna ya bima eza église te eza secte ekomema na lola te soki oza kotosa balwa ya mokili oyo te na se olola pe okokota yango te soki oza kotosa balwa ya mariage te ya libala na yo te ya fondement oyo bana obebisi bana na kati ya ndako nzambe
okokota lola te parce que yo na mobali no bozo yokana te ndenge papa na biso boyokana mwasi te bana na kati ya ndako butu mbutu ekoti siko bana ya ndenge wana okopresente bango epai ya nzambe na modele nini. Alors soki yo sepeli kokota na église ya ndenge wana eke mobali na yo oza na tana ete divorce kende na yo na église na yo pourquoi lingo zaka na kati ya libala mais ozotosa balwa ya libala te. Libala eza na balwa nango il faut respecter yango. Soko boy ko respecter balwa wana okimi mbeto ko sangana mobali na yo te okosala bote balwa nyoso bebisi mais kende oko divorcer pete oboyi ozoko privé ndeko mobali vi na ye na se ya mabele. Est-ce que ça mona tata na bino? Est-ce que ça mona mama ya bino? Mobali yo bino bozonyo kolaka basi bebe bozonyo kola pona bizambi nzambi baza baleki na bino baza ba ya na bino. Ngai kutu mobali nanga na bala kutu ye kutu azali grand frère ya camarade nanga mais na respectaka ye na zoka camarade te mais sko bino kutu bokutani na nord na sud na est olingo mvuka mobali na yo. En tout cas bon attendez sali bino mo boyebi place bo suka to suki wana pona lelo funa ke musala. En tout cas bon attendez salut bye.